Maître Gims era salara sapé comme jamais. Tandis que yo oza idole. Quand on parle de sapeurs, il y a Viva la Musica, yo oza parmi les japonais, parmi les musiciens au na style. Il y a Lama narati ya Viva la Musica. Siko vie Juna Janana, grand frère no Juna Janana. Abenda ote po anina marambo ya sapé comme jamais. Ozoma ba tu peux pas sanga no Gloria. Il fallait que nous allions qu'on a un mouvement. So il biso tout ok, siko papa. Otika na nani. Ngabi na pema après aller na tete bangwa sumala nga na ba danse nga na ba style nga. Linkuru amona no bon ok Gloria. Siko yonde makampango yango. Ozoma ba bulu kutu ba danse ba yonde madame poto mere malu donc makambo tout ba get up stand up donc toujours à lire donc toujours mouvement na donc na TP na sali rôle na ngai ya bango mungu ekangaka o kabela nga momi be te vérité na balabala ya lisumu te papa chéri kangela nga liputa mama wana na linga kyango po ezali premier album mwana boy na mona ba jour liboso na yoka kyango na bi affaire nini yo ko ba couleur nini ouais na mona kyango na linga kyango après na taba nini mama nini liputa so nini yango ebi de papa ekangela nga liputa yango so yimba moto akobosa na penza RTL radio télévision litoi na yeba yekutu avant kutu ngana koma nduliste penza te nazaki nduliste donc déjà mais ti nazala na ye penza boye star bongo yoke na lobandenge ni il nkuru azaki na ba loi te ok azalaki penza boza libre soko oza na producteur na yo bien oza yo moko oza na producteur donc olingo sala ba nzembo na yo après osala nzembo na yo après oyebise vie ngai na osala ba plan na ngai lelo oyo comparaison eza entre Maître Gims na Fally Ipupa Papa lega bana, papa lega ba star. Lobana Gloria Bulu. Il y a pas match. Te baoza ba lobana yo, o eza Viva la Musique. Non, il y a pas match. Il y a pas match par rapport à quoi? Ba kimi sangai. Na so lingo betela biso masolo ya. Voyage na ya 1984. Bon na Kim Sanga. Ngaba Kim Sanga, ngai tena Viva, ponga mona za de exprime mabe. Bon na gondi mayo. Bon na tu redi a misa bengisa yo o anniversaire na ngai. Okelia gâteau na bana. Quand même Bataclan. Azio aza mutu nanga. Mais concert wana. Ezaki le nabosa na kango te. Le 2 novembre. Le 2 novembre. Ngasko na botama le 1er novembre ouais. Siko anniversaire na ngai. Ngai donc bana ntu basali la ngango. Po ngai ba anniversaire. Qu'est-ce que vous tombez le premier concert les 2? Les 2 mais siko yo kasi na zalaki wat. Qu'est-ce que bana ndem donc nazaki en Espagne. Bana babi keno papa to kende kuna anniversaire na yo. Bana basala nga so balobi pe keno na parler. O bazui basali. Ngana sala kango te. Écoute na ngana bino basi so mobile au so litoi. Ozo yoka litoi après ozo tala. Il y a des matoi. Ah ben oui, il y a des matoi. Mais nga soko na kokaso ko tsali litoi te. Poani. Donc kasi yo yebisanga ndeni na koko draguer momi po andima pa. Ngana yebisa yo. Gloria Bulu kutu, elo ni esalaka ke yo kitakishasa te. Elo ni esalama na Congo depuis ya poto kitakishasa te. Elo ni ebangisaka o. To mona redi amisa kitara zo mata zo beta batu abechela ki biso libana Bataclan stino mubi na parlons même pas azo beta ba concert kuna mais yo Kishasa Congo lingaka te. Pourquoi on t'a raison génération te? Te. Alors tout ça qui na vivat. Balongwe. Bakisala nouvelle génération. Ouais. Mais biso tout ko kende te. Ah OK. Yango siko nga na pema kinanga. Opema na popema libela. Donc te na ko kende orchestre on te. Pour après ba mastat na moni va bandi mabo donc puissance. Pinch venza donc direct. Donc après bo isuka pour orchestre ngo. Oto bandana no habe. Ngabi me baridi bastino bazate ba. Après wa tokena nzembo. Ayo besange na ngai naleli oyo bolingo mama bato mosusu bakidi na libanda bakoti
bakanisi ino lenkuru amachi babia koteli wapi baya boyo bato bapepe babie bakoti batala bongamu nazoyemba. Arnold Mfuma. Bonsoir, bonsoir. Naibike boza tellement ebele ya Rolanda Biso en direct ya Congo Libanga télévision et ça émission na bino ya vérité na balabala. Léona plateau na zanga morote na zana Gloria Bulukutu tout cadio donc moko ya Viva la musique to yambie par rapport à l'actualité. Boyebi bien que boyebi très bien que Viva la musique a outil pour perdre des généraux en même temps na courte durée hein. Donc il a nanika ba mikolo Rolandana donc voilà. Na actualité à Juna Janana ndenge so circuler donc to baki bon le rôle la nouvelle génération qui lelo ezali na terrain pourquoi pas to benga pe Viva la musique ba potanara donc to ke no rande ba lingi to ke nango donc voilà. Merci na réalisation. Toza bon na Oxy de la République ba liako ba limba na poso toza bon lisusu na Arnold Vuma Pixel illimité. Bah merci à tout le monde à message à soutenir biso ou à écouter l'émission ou pour la première fois que hésitez vraiment na s'abonner na partager na commenter ya ngwesa la raquette sous liboso ya ba écran na bino na monopoliser parole té déjà Gloria Bulukutu bah bonne année toujours bien habillé tenue correct. Merci beaucoup, meilleur vœu à toi aussi. Merci beaucoup, merci vraiment. Moi c'est un mandefo. Merci beaucoup. Ça fait combien 2 ans ton monanité hein? On dirait par là. On dirait que tu es 2 ans ton monanité. Ah bon? Oui. Ah. Bonne santé. Santé pro. Dans l'endroit ya tenue correct. Ouais. Yeb sabi so présenter les biso na lelo la télévision ni. Ah. Ba makambo yango yo kaka. Habité au sud de la République sur ozolanga ye lelo la télévision nini. Arnold Vumba na habité tenue correct Gloria Bulu. Sapato yo na ba pantalon yo na ba makambo yango tout. Kilelo ga. Na ba manette na ba makambo yo. Donc eza makambo na kati ya makambo. Donc yo po télémi dans cet là où tu na beti ba côté même couleur na yo. Gloria. Yo so comprendre suna yo vraiment. Te yo makambo ya o ngaza na ngwa ya binote. Gloria, sigo na ekelo la ngana tuna question mo ela ngala me na hésitara. To sala ba émission diro limusanga ba question. Question mo ezala Maître Gims era sala sapé comme jamais. Tandis que yo oza idole quand on parle de sapeurs, il y a Viva la musique, yo za parmi ba japonais, parmi ba musiciens au na style. Il y a lama na rati ya Viva la musique. Sigo vie Juna Janana grand frère na Juna Janana. Abenda ote po anina marambo ya sapé comme jamais. Wana ezali kambo ya mwana donc makambo na ye Maître Gims na ba daju makambo ya mwana na ye bango to baza ba neve na biso donc neve azosala makambo na ye alingi atia papa te donc biso ba tonton tokota na makambo na ye po baza makambo na bango po bango bazosala makambo ya ba moma na bango. Non, parce que Viva la musique est sa référence à SAP. Zomona. Viva la chant, na ba danse, na par rapport à SAP. Tu dis que Viva la musique est sa référence à SAP. Er musicien comment relata Japon. Er relata comme des garçons, c'est parce que idéologie on est autant na Viva la musique. Moi na o Gims aza koko ya Viva la musique. Mais akola na makambo wana. Akula na makambo wana ngai lo na comprendre te pourquoi na projet wana faisait partie te babenga yo te to babenga yo boya to contre tanka esalama style na na biso ezandenge moko te ba jip yo mona jip na ba popola boete si na bandango ngamu na kasi style la jip wana o che croiser bo kasi ngo pezaka na clip mais bango baza omoni tala ba sapeur penza oya biso ya ba congolais makambo wana ezande biso ba vient nyarko c'est religion qui tendi donc et que papa wemba so papa wemba tanga ba kombo ba griffe wana te inge pe banate ilingo ye banate nde balingi balata na bango Antoine na ba Pierre Couture donc ba Françoise oyo ga odembo Couture donc dembo
biso de Mokoutir. Quelqu'un qui a W, WD, DW. Ben oui. Le loi après, bon, ça histoire, et banda wapi, ya boy. Mais banana biso. Surtout dans Pouta, ban et belé, vous m'avez ba sap, na bango, ba Didas, ba Nike, ba Griff, na bango. Mais si koyo, nani ba Maître Gims, na ba bazaka ba na ba boule wana pe. Après le col ba commis na ba moi marque, ba changer pe makambo, ça peut comme jamais. Ouais. Donc après ba no bon, photos à la boy. Photos à la boy. Ozoma. Donc tanga za na ba soirée na bango ba ndule na bango. Au mona penza ba jeune penza ba yaka penza ba football lata le kola ba games ndé ba lata ba lubana biso penza que non ça peut comme jamais. Ouais. Alors Gloria Bulukutu yo na tenue correct olingo yebisa biso nini neti lelo boye tenue correct eza nini mutu po alata correct so pe tenue correct alata correct so pe tenue correct eza nini tenue correct monde nazabo nazana tenue correct par rapport à saison to par rapport à saison te donc ezali kaka bilamba ezana ba prix nango donc la SAP et puis bon ça y est donc c'est à toi soit aux en moyen na yo au sombier lamba pour aux ala pena aux en yo bien na corps na yo aux moi et lamba ils en ont pété que pour bilamba ils belé na ya ba 10 € ils en ont ouais. Et puis il y a 20 €, ils en ont, il y a 1000 et quelques, il y a 2000 et quelques. Ça dépend, il y a yo, les autres, ils ont nini. Mais biso le quoi, tout ça, pensa que non, on a pas place en haut, donc ma cambo, votre web, ça vient au boye. Bon, après, aux eaux boulées, faut sombre en haut, faut la peine en bon. Faut sombre en haut. Pour moi, nous autres, on a eu ça là-bas, mais. Abi et l'incorporé que no nengo lationa que no bon cerveau na yo boulé bongo au lingos à la banda yo so comme place ma ba moni que no tu es comme ça OK ozoma des fois ça remarquable place au kende bongo na système wana na angle wana OK alors penser à vivre la musique na habité bo sanga na pona 10e anniversaire ya papa we maninga tika biso to bo salango ba style mo boye kibino ka to producteur mo yene mto abetsa bino non ba makambo l'enkuru to sala ka biso na biso kaka so i master moko abule no na boule mo to sala boye pona makambo ya parce que là dans 2 mois autre comme en février dans 2 mois oui donc ouais dans 2 mois après bon et ça 10 ans ya depuis l'enkuru à tika biso ouais. Bon, on est sûr que tout hommage à beaucoup de toi dans le studio. Dans studio, on a Kishasa to na. Ah ouais, biso vendre na biso avat. Donc il pas sec bidance. OK. Iko azawana, licho kwempa azawana, nga azawana. Luciana pe ba jour ya ozalawana. Et puis na Shikito Mushashino. Bon on est ben dazo ya bwebo ya ozala te fo ye pas zalati. Na ebité ponga item nazo bengi sabato. Bon na bengi sabato. Azalia te na tuni na zo bengisa bato yo mona ka teka bendo zo ya zo kende biso tuka nde rozana viva wana boye Christian Lema pe na micho azalia wa mais azalia na Paris oui Christian Lema za na Paris oui ouais mais akoyat do ba obenga ye aya o salimwa ndambo ya salimwa ndambo ezali te ko nzema mobimba boyembi yango soki 2 ou 3 personnes non Kere ezali wana après les beaux salali lead na yo au salimwa tamso 3-4 phrases après mususu azui bongo so na bi wana bato kishasa pe otinda ya bango ba osala kuna na bakeni basali kuna boye donc ba studio danser za kuna est-ce que vos autorisations ya mama Amazon poye mtatika na viva la musique na bite soki viva la musique mususu ebota te ya za mama na biso aza mama na biso te mama na ndenga musique parce que yem tatika na viva la musique pour via kenda siko na tuni soki vos autorisations question na yo na lobia bo yango ezara bo yemba bien pour na hommage ya papa ndenga kenda mais ko makambu njembo ebimi ekomi yo te boyebi na koncha nani boye na boye babiloko wana nde tolingi te est-ce que vos autorisations
Yoganano. Oui, bien, bateau va comprendre raté. Biso za penza viva oyo penza na kanda a 42. Ok. Na matonge. Tuzaki bana mike tokoli na opasi bisengo ba orula biso ba orula viva ba kumisa viva donc tout mona makambwana. Donc mère Amazon ayebi makambwana. Donc yé tuzana besoin tekeno bosali loko mo bona viva après ba surtout biso de tuzabo. Ozoma donc de tuzabo ayebi biso bien. Ayebi biso bien ayebi makambu tout. Il y a donc viva les hauts moyen na les bas ayebi. Donc kuna za kuna na kin ayaka na epoto po makambo na ye ezali awa. Mais kuna na kin aza kuna bo nouvelle écriture eza kuna. Ok. Donc ayebi makambo tout. Abeti ape wa concert. Hein? Abeti ape wa concert. Kuna na kin. Nayebi makambo na te vraiment. Nayebi te ngam masolo ya nouvelle écriture na kota ngo vraiment te. Poni. Mais je suis pas là à Kinshasa, on va dans Portoville. Ok. Donc, nazana ba na déconnecté te na ba nouvelle na bango kuna. Donc des fois on m'appelle quoi. Ok. Vois? Alors, Gloria Bulukutu, et là on est salara ke yo kita Kinshasa te. Et là on est salama na Congo depuis ya poto kita Kinshasa te. Et là on est bangisaka o tout le monde a rédit à misa kitara zo mata zo beta bato. Avec Tchelaki biso libana Bataclan, Stino Mubi na parlons même pas, azobeta ba concert kuna, mais yo Kinshasa Congo lingaraté. Et là on est au Kimara kuna. Ah, bah question aux autres, yo za déconnecté sur ma vie artistique quoi. T'es na déconnecté. T'es na bi ko tambola to ma Congo. Donc yo zo lingana kene kini na salle orchestre on dirait. Bon souhait ça. Na lobby. Ce qui rédit à misa salle orchestre. Bon yo ça la Yamputu. Première fois. Donc, tantôt où tu Japon. Voilà, on a été sénateur Beké. Na Kitagi Kin, na Salagi 89. Na Zongi, na 90. Après, na 94, wana boye. RTN correct chez Bimi. Viva, wawa, Tokiti Kin. Bon, oh, Kimara Stino. Ah, na Kimara nani? Stino na ready, ba kimisaka pour la promotion na TV. Ba kimisaka ngai. Nazo lingo betela biso masolo ya voyage na ya 1984. Bon na Kim Sanga. Ngaba Kim Sanga ngai tena viva ponga mona za de exprime mabe. Voyage wana o kendara wana. Wawa. Deuxième voyage na yo RTN correct et Bimi. Ya on nazo lingo betela biso lisolo. Mais oui, donc wana to kitagi na ready. Ouais. Na Paola. Aska Paola. Wawa. Na Spraya. Oui. Na Fanfa. Te tozalaki ngai Spraya mona Anjili. Aska Paola. Paola na Linkuru to kitaki nde bongo. OK. Donc viva. Après to kitaki pe na ba musicien muso ya viva oyo ya international. OK. Pour to sangana ki on to kitaka bongo ezali pona 45 jours. OK. Après to zongi. Après, bon, on a pas mal ça dépend. Oui, mais si on moni mutu so kita kinité. Poto ezaya bisote. OK. Ezaya mundele. Donc biso za bana ya ba Congo quoi. OK. Mais bon, ozoma makamso ezo permettre yote o kita. Après ti na kita ki na makambo beaucoup. Ozoma na kita ki après on to kita ki ngai na Stino. Tu payais ba billet na biso à Tokiti. Après, donc c'était comme ça. Donc, il y a une vie dans carrière non au rival au salon que c'était. Donc, dès que vivre la musique et joyeux, yo robot tabanati. Au kangaf majebo, au kangaf mokanga. Donc, il y a bulukutu et sougara na tukadio. Et sougara na tukadio. Donc, oza mutu mokote liboso zolo banangai keno. Ndingini tala kutu master non muso sali orchestre, muso sali orchestre. Yo pe sala orchestre surtout yo so sali boyebo na tala ba on mais oyebi ko sala mouvement oui bo bandi papa bato ba simbio na ba début wana wawa après au mona ba bulungani yo continue perdement ba msento ba longo après aller carrière na yo comme ndenge nini. OK de lo bangisa ko ya mona ba master ngwe belé na viva o elo bangisa ko ya mwana
Non, non, et banque ça ngai te. Te mais au moins la règle soko sali yango. Ça la jamais groupe. Donc le bas soko soki na zana contrat nanga na bengisi yo na ye to beti vide. Bozui ba bisengere na bino après le botamboli soki na besoin na bino ta na so contrat musoso. To sali makambo na opesa ngo kombo ya kombo nanga yiwana. Kombo nanga musoso. Kombo musoso to gadio. Comment on y a kaka tant on a mona mutu a simbi makambo ezate na sala orchestre ne bato musuba sala orchestre na bango ngai to ezate po obanga kindoki po mona omona bien ngalo bandoki na banga bango te bango ne ba banga nga ya solo ouais. Alors pourquoi na kati ya Viva la musique bato ba mona c'est que tout le monde et là l'exception des personnes ba mona on dirait redim tout à tikala ou bien à botola makambo ya Viva la musique hein ba concert plein au monde akebo abeti akebo nzembo bimi mais wane ça rôle na ye sala donc na makambo na ye donc c'est bien abotola moto eloko te na Viva te abotola parce que li je crois place plaignera bige ya ki azui makambo to pese makambo après ke te wane zaika bangi masoka donc po bazaki na scène yango alobaki bongo mais alobaki bongo tuna yango akoyebisa ke no alobaki ka po aloba bon soki master azwi contrat na ye abeti bo yo ye obeti otia ba commentaire soki nga na obengisi nga na ye nayembi evide après nana besoin kutu te osafula ngai na bimi na ngai bon nakoyebisa kutu te bon nayebi bon nayaki wana mpona 2 ou 3 yango yokimaka no non naza motu te ke ngo bon naye donc na baconcert no osali wana na ye ofo tianga boye te eza makambo na yo nga na tamboli na nga nasali role na ngai na tamboli soko omoni koza mwa direct oluka nga wana omona nga to obenga nga ata lobi wana tokutana tokenda biso ba resto donc nga kipaka makambo wana te moto na moto na boule na ye. Ok. Ouais, c'est ça. Sikoyo pourquoi kotaka nouvelle génération te orchestre nini nouvelle génération ezala na poto. Pourquoi na kota on te pourquoi kotaka ngo te parce que à l'époque beauté mande futa pembe na moni comme on dirait gris on dirait comme mwindu à l'époque voilà demindel côté na Luciana côté il a évité toujours la vision toujours na lobia pourquoi kotaka nouvelle génération te ala tozaki na vivat balongwe bakisala nouvelle génération mais biso tout toko kende te OK yango siko nga na pemaki na nga opema na popema libera donc te nakokende na orchestre wana te pour après bamastat namoni vraiment babandi vraiment bo donc puissance pinch penza donc direct donc après bo esuka pour orchestre yango mais tambula donc ozo comprendre donc mais bamasta pour tout ça biso tout bana ya papa. OK bon yo za mwana papa omoni ke no yo na ye bokokani baboule tolonga to mekana ko sala biso boy simbaka nga mana lelaka yango ozoma bato pe bayebisa ngaki no Gloria il fallait que nous allons kuna na mouvement nga soki biso tu tokei siko papa akotikala na nani nga bina pema après ale na tete bangwa sumala nga na ba danse na nga na ba style na nga lenkuru amonaki no bon OK Gloria siko yo nde makambo yango yango ozoma ba bulu kutu ba danse ba oyo nde madame apoto mere malu donc makambo tu ba get up stand up donc toujours à lire toujours ouais mouvement na donc na TP na sali rôle na ngai après tremblisser pe bango nouvelle génération. OK ba tremblaki ba kasaki tam so la musique na le quoi absolument pour ezaki na orchestre ma maman tekendeki ouais donc comment ki lokola penza vivre penza éviter boye l'encourou mazaki desi OK azaki penza déçu penza ozomona ke no mais ce qu'on dirait bolingi bo casser carrière na ye entre temps beaucoup la zaki déjà na mouvement na ye oya international ozoma beaucoup déjà kutana na makambo ezaka te nouvelle écriture nde moto pour la première fois na kini déjà ndenga zaki wana boye bato liboso balongwa ezaki balongwaki donc ba espérant ba bipoli donc ba dido yuko bango ba dido yuko azaki dans le temps wana donc c'est balongwa ki orchestre mobimba. OK ozoma donc baki kosala la kangonia donc kangonia la kangonia wawa
après aleti bazongaki ozama après batami balé o balongaki sous viva Victoria orchestre mbamba ekei wawa après autant bolongwe bato mosusu baye mpe après ti evandaka nango calme lo bolongwa yo moko mais eza te bolongwa groupe après toye na poto awa après bon nouvelle génération bo bakenda mais bo orchestre nango mpe eza bazonga na bango après topema na biso. Ok, alors papa mbanda travaille na bino ndenge nini ezalaki système ke ya kosala ya mutu na mutu atya nzembo to ado travaille na bino kaka faut sala album? Non, soni nasala nzembo na ngai lenkuru azalaki na balwa te. Ok. Azalaki mpenzaki boza libre soki oza na producteur na yo bien oza yo moko oza na producteur te donc olingi osala banzembo na yo après osala nzembo na yo après oyebisa evie ngai naosala baplan na ngai ok wa bon donc osala yango na viva oui bon natuni obongo mpona yeba soki obimisa yango na viva obimisa yango yo moko ok ngai nayebisa mpona yeba ndenge nini aportele o soutien. Après l'encours à bon ok ce que je salon on a compte ya viva suis là c'est d'accord au comme un niveau ni no c'est no boye bon ok tindilanga ba cassette ya banzembo ngana oyemba après na tindili ba banzembo on a pesi après bon ok bon le temps y kolango après oyebsa yo no bon ok d'accord mais tant oyebsi bon yo zo continuer oyebi nzembo o lenkuru osali déjà bavoix témoin na ye tututu na ndenge opeselaki ye ntango akoya après ale akamoli yango mbala moko aumela kutu te po déjà ayebi makambo yango déjà donc voix na ye c'est ça vivre et puis bon c'est ça ok donc aza kopesa biso ordre te ke yo sikoyo obimisa ok donc ezalaka yo moko soza na idée wana projet opresente ye est ce que oyo botya na banzembo oyo otya na kati ya viva la muzika obénéficiaka nango lelo par rapport à badroit na basasem na baspedidam na bacarte nango tu naza adhérent ok même eza bamillion te mais donc mwa ndambo wana boye esimbaka nango mouvement après c'est ça quoi. Siko lelo touti koperdre ping pong oyebi événement ndenge elekaki parce que tosolaki kutu tozali na problème minu par rapport ya enterrement na ye kotala banzembo o ping pong akoma kotala carrière musicale na ye mais lelo akufi akundami na basituation moko on dirait moto atiki héritage moral te en fait wana babula bato mais banzembo na ye on a parlé nazalaki wana namonaki parce que elo ekamusenga kota no ntina baniveau wana viva la musique eza okesa moke te mama amazon aza wana badroit ya bamusicien ezali soki ye azwaka te bato bazwaka atikala mpe na orchestre oyebi yango wana oyebi tala makambo baviva botangaka yango tro te ko mare amazon aza wana kasi azali le père alingi asala efaki akunda ping pong si je peux wana dire ça baboule na yo nayebi te baboule yango ndenge nini siko badroit banzembo répertoire ya ping pong elongwa epa mutu mosu ali yango eza ya viva te mais eza na kombo na ye eza na kombo ya ping pong eza na kombo ya papa wemba te donc ezali ping pong asali nzembo na ye na viva ok donc mais ezali ya ye donc viva ezali entreprise elingo bateke no ntango obimisi nzembo na yo te beaucoup akozwa droit d'accompagnement aye ayembi nga soki nake na yembi nakozwa droit d'accompagnement na nga mais baréussite ya nzembo yango tututu esala makambo soki ndenge nini oyo bato balelileli yango etali ngai te eza honneur ya ye moko kolo nzembo na moto akomaki donc après est ce que ozalaki na quand même oza na souvenir quand même ya ping pong na ndenge ya Paris te na ndenge ya viva la musique te mais na ndenge ya Paris c'est mon grand après nayebi basouvenir ebele tovanda na ye trop tovanda na ye trop bastudio banzembo na ye
omona bo topemi bon te yemba ngonde boye place wana zala boye awa bozala boye donc ya otavo mais oui ya yebi makambo tu wana ping pong après donc c'est ça. Ok. Alors souvenir nous nous en pour na Zimbabwe, docteur de la danse. Ah souvenir grand danseur quoi. Na yebi bien ba période mo tango beaucoup la tika biso tite au sala rumba rai marai ngai stino richacha ichari après Zimbabwe pa yaki wana bopona marque ya ba danseur après to beta na yene petit soki ba deux concerts après ouais deux concerts ouais na ba kin wana quoi après bon ouais ti tantôt kenaki Japon na ba 89 1989 après bon wana komaki susu asalaki akena ba orchestre boy même après tango na yokaki ke no bon te aza siko na nouvelle écriture azongi lisusu donc ouais na tango ayaki tango bayaki nouvelle écrita tango bayaki wana boye tozaki na ye tosolaki trop na sepelaka ozoma na sepelaka après toyambani ben après ti azongi. Ok. Alors lelo makambo ezo circuler par rapport à Juna Janana balobi Juna Janana sala succès te na Viva la Musica alors na animateur chanteur te dans ba propos technique il y a internet vis-à-vis à Juna Janana yo monya onde ni commentaire nous ani wana eza ba les intrus. Ok. Donc les intrus donc moto ya yebi makambo mais osana ta yebi te ozomona alingo kota na vie ya moto Janana vraiment aza moto moko boye excusez vraiment na yebi te na koloba nini moto akobosana penza RTL radio télévision litoi nayeba ye kutu avant kutu ngana koma nduliste penza te nazalaki nduliste donc déjà mais ti nazala na ye penza boye star abongo oyo okena loba ndenge nini nga la musique na yebi yango bango baviva déjà makambo donc après donc ozomonaka na bango oyo après okomi mpe chanteur okomi opema mpe na bango après bosali batour ebele to voyage trop même baorchestre oyo eutaka bakini wana mwana babeti babengaka baarena babeti na France après bazongi mais biso Europa tobetango nyonso Viva la Musica mais oui tobetango par-ci par-là donc bapaye ebele oyo lelo ekoma wana kutu Schengen nano ebandi te ok po Schengen eyakobanda na 2000 l'an 2000 biso déjà na ba 1980 combien boye tobetaka na biso yoka bobeta na Portugal bobeta na Londres bobeta na Suisse bobeta na Italie mona ote bobeta sur les États-Unis bokene kobeta même Ukraine tobeta déjà mais oui Ukraine ezalaki donc ouais ezalaki na ensemble wana oui ozwa indépendance biso ozomona yango te bakomisa yango kuna bakomele bamaster oyo bazalaki mpenzaki no te soki okati kaka bakote ya ba-IRSS wana kuna facile mpo ozwa visa oya Paris kaka neti nde tozalaki wana te soki okati kaka na Braza apres kuna donc pinche esimbaka mpo okende Paris oyo te soki okomi na Gabon mpe okomi na nini na eza facile wawa oyo na bacameroun kuna boye bamasa mosusu mpe basuka kuna kope simba te badame balara apema mpe kuna azwi mpe momi kuna asali vie na ye kuna vie mpe échange mpe esimbi mouvement mpe apemi na ye kuna tosololaka na bango bamasa na biso ebele ok donc bawa ce qu'on a vu lelo oyo comparaison eza entre Maître Gims na Fally Ipupa papa lega bana papa lega bastar lobana Gloria Buluku il y a pas match te baoza balobana yo oyo eza Viva la Musique non il y a pas match par rapport à quoi baza ba star donc baza ba nduliste baza ba star et puis on a ebisio na lobanini bango tout wana je les adore Jean Goubala lobi moko azobeta musique
ya mukie moko azobeta musique ya munene donc rumba eza musique ya mukie opéra eza musique ya munene ndenge Jean Goubala alobi nga te nana alobaki bon Jean Goubala oyebi ye ben moto na moto ana bulu na ye ya marka koloba na ndeni eza musique parce que tu sais quoi Dembo Wimo la musique est universelle. Ok. Donc, ezalata bato babeta musique moko kuna boye ba genre moko boye kuna boye opéra boye donc basalisa côté kuna c'est ça la musique rumba eza kuna donc yango na musique donc moto leki moto azate kokanisa te kino po komi na succès donc public elingi yo donc marque ezosala banzembo na yo bamakambo na yo tout na badanse na yo keno oleki bato tu po public azali moko public aza mibale te aza kaka moko ok donc soki mikolo wana osepelisi bango tro balandi yo ti baolemba yo bamoni kino musicien mosu aza wana bokuti asali boye bakei kuna ok ozoma ti yango wana musique donc yango wana eza universel donc moto aleki moto aza te ok bongo yo na bulu no nga baleki nga na banani nayebi te obika style ya bajipe no mpe ti lelo namona moto mosu alata yango te me kasi balanda ngai kasi ondiri otikalaka ikone koma kolata yango ti ya danse lisu koleka ngai ya solo wana bulu na ngai me donc elingo bate mpo oye na bulu yo nde tokozalaka professionnel nango ok omona bato mosusu mpe bayeli yo bulu mosusu kaka na luki na yo wana omoni bango mpenza babongi kutu koleka yo kutu ok yo kolo bulu alors yebisa biso concert mwa bobetaka na matete boye makambo nango elekaka ondie bablokaka boye lumbe ezalaka lumbe gloria koleka te ezalaki nango kaka baclé boa donc bana matete babi non gloria mwana mbinza wana boke kobeta na mwana motikile wana te ye fo totikala na ye vraiment mboka Jean Paul Ngambe po matete mpenza ezali tera izamera donc eza mpenza pays na ngai kwa donc balelanga kuna danse mais wana balelaki nga nanu te po viva so boki kobeta na matete donc mpo bamaître balekaki mpe tro kuna nde bazalaki mpe tro mpo soki baye mpe na vis-à-vis na concert donc bana litonge wana ozomwa bamaître mpe bazali o te bokota te bana matete donc bino te donc ozo comprendre mais viva ntango mpe tozokende kobeta na nini na tera izamera eza je te nga aza nanga mwana matonge te wana ezali viva la muzika nga avandaka na mbinza bamoni oka lokola yo mwana matonge mpo obetaka na viva bo ta mosu eza do bazobule ta mosu babola yo bateme après il faut ozala mpe na esprit ya banka donc ezalaki nango teke eloko moko boyeke o guerre ya bamusicien te ezalaki batia bino kaka mwa nini batia bino boyeboye après bokobanga mpe nayebi baconseil mosu omona bokei kuna boye omoni keno motu moyen bato mosusu mpe baya te donc bayebi ka matete ezalaka mbeba soki basalaki yango kaka yo moko to mpo nayebi ke aska paola mpe asalaka wana nde basalaki ngai bongo aska paola azalaka wana bato bozalaki te nano akota te te aska kombo moko otanga boye ezalaka nani eyaloka baprice eyekende mo na aska tina azalaki te nani asta paola akotaki nano te te na bini bozalaki na banani parce que eza na kombo moko otangaki yango tout à l'heure kombo yango ekiminga ye azalaki wana mpo nayebaki bato bacomprendre ke yo moko kani moto azalaka menacé bato mosusu bazalaka na bango menacé te mais mpo ntango bobimi boye déjà na kati ya sale bazoloba baloba yo koreve ntango tobimi ekomi ya yo ozokende bogauche mosusu boye nayebi te soki banani bazwakibokulakenda angelani bokulu te bandule mosusu mpe moya ya eza te bobetaka bino moko oui onga azoyeba tobetaki na mutoto quartier mutoto mukoko to mutoto mutoto
na café Jerry soki Jerry wana kombo kala ouais na kombo kala après ti bato baza kozela lenkuru pa eyaka te wana tozalaki ngai ya José Fataki Cyril Leroy ok donc après guitariste banini tu bango tu bazalaki mais na chant to se trouvai ka ngai na Cyril Leroy na ya José Fataki ok c'est ko chance kutu po ya José Fataki ayembaka azobeta ok wawa après aller pas namona bango bazoluka bokulu bokulu azoya te ok nayebi te pourquoi baza koluka ye soki nini nayebi te chance toaki na tula mwisi ya zaza sacré ma persa wawa ye na sauvaki honneur mais ye avanda pe wawa ya donc ya zaza avanda pe ba njili apema pe na ba matete wana ozomwa ye nde mutu akodirige aogangela mpe bapetu wana bamaître wana toya yebi bango après ale tobandi mpe papa après ale sikoyo tant tosilisi nini na biso wana boye donc après ale boye sikoyo tobandi nzembo oyo tobanda nano ngabi baredi bastino baza te après wa tokenda nzembo ayo besange na ngai naleli oyo bolingo mama bato mosusu bakidi na libanda bakoti bakanisi eno lenkuru amati babi akoteli wapi baya boye yo bato bapepe babie bakoti batala bongamu nazoyemba babi tamoso omoni bato mosusu bazelaka keno avant bakota lenkuru donc lenkuru akosafula bango banini ozomwa donc après ayi yango ndule wana nayebaka yango après ti ndule ntango evide oyo te fo bamenase nga basala boyeboye donc nayebi tigana donc ye nde ye azalaki mpe maître azalaki yaya asauva bino mpe asauva ngai wa bes kundungu boni vanga boni akiko featuring ekomi na niveau nini donc vanga nzembo ekei na bien bato koto bato ebele bakoma kobengaka kaka vanga mobali ya vanga l'homme de vanga otalaka yango olandaka yango te si nalandaka yango bien sûr nga moto libanga na ngai na kati nalanda te vraiment ataye moko dembo wemo mwasa mandefu nayebi sûr wawa bato balingi nzembo wana trop après nasepelaka et puis nini nani japonaise oyo toyembi nzembo wana titre nango soleil ok wawa donc akiko na gloria nzembo yango soki omoni ayembi na kijaponais nga nayembi na lingala ezali symbiose quoi parce que na kijaponais wana bo ndenge aza kokende nango namonaki nazokoka yango te ozoyeka na lingala nga biexplike nga elingo bani mpo ezali vie ya viva mpo azalaki na zemi donc après sikoyo ntango ekomi keno omoni kaka na échographie bayebisi ke non te mwana yango aza na défaut mwana aza na défaut alors c'est à toi de voir soki olingi ogarde mwana ou tolongola mwana alobaki na ngai vraimen keno aperdaki vraiment la tête mpo azoyeba keno bamasa ne bakoseka ye famille na bango boyeboye après ti vraiment akomaki vraiment azalaki so bien te quoi donc après sikoyo
asinyaki kaka no tamsu mwana ngo ka ye yo ka onzamba pesi ngai onzamba pesi ouais soki na longoli ye na obota sute nga za na besoin na bota ka mwana ngo aza ne aza neti ba emoro OK wawa aza bongo nga pese mais mwana aza bien après abota mwana ngo donc ye wana kwa yango asala nzembo wana tango expliquer nga mais oui ça problème te donc toyemba mwana faut pesa mwana espoir ozoma donc c'était comme ça pour nzembo yango OK donc siko ebimi déjà ton nom ebimi te donc si eza déjà na YouTube ebimi déjà wawa ebimi na clip en butu na clip wawa OK donc ba olanda na epana yo moko si na rotindelo yo pour partager yango donc na YouTube na yo wawa Gloria Tukadio c'est ça wawa Gloria Tukadio donc nzembo yango soleil donc ah oui Akiko comment on dit Iwasaki wawa comment va japonais Akiko Iwasaki et Gloria Tukadio OK dans soleil OK wawa donc soleil ya ngapse mais soleil na yoka on basala banze wa soleil abina no isa moi do ya monaki tanga bota imwana amonaki soleil quoi ndenge agardaki mwana na yo wana longola te OK amonaka lumière en fait ouais amonaki lumière quoi yona sipi umande bobongisa par rapport ya projet na bino bozaki nango comment na niveau nini sipi umande les producteurs te nzembo na ye toyembaki ngai na Luciana de Mingongo OK diaspora après c'est à lui de voir au misango quand mais umeli quand même et umeli ba combien des années toujours qu'on a 3 ans on dirait 2 ans dans tozo ba monso muke ya njembo na yebi kutu sute bon tozo njembo kasi ya soleil kasi moi monso ya soleil oui wana ki japonais donc te côté oyembi kasi na côté oyembi au sa vocal ya ki côté na YouTube balanda ngoka wana puis ça passe nzembo mais ça peut tout elengi te papa elengi wana boye donc yango wana na lobi kasi balanda wana olingi koyemba te olingi koloba te sikoyo sénateur beke Gloria bulukutu alingi na ye te donc voilà nalingi oyo bayoka yango déjà bakota wana donc na YouTube batali Akiko Iwasaki et Gloria Tukadio dans le titre Soleil. À part des titres, Banjembo Asuka, des titres au Chobora, Obi, Soleil déjà bimi déjà. Est-ce que vous avez dit que vous studio? Oui. Nous avons un studio. Monika po ekoma tokoraso misa album te. Au Saline Zembo moko bimisi au Talika aboye. Après simande au lexi mois quelques 3-4 mois après au tien mususu. Nous avons un studio. So na meko na commune so ba combien banzembo après aller. Na bimisi yango na nini na CD après aller na kenango na Fnac et puis bon là après aller ba sali yango tout. OK. Wow. Toujours na tenue correcte, balé qui nous baso beta ba concert tenue correcte, ozo ba invitation te to oboya ko participer na ba concert na bango. Ezala nini na yo? Na banani net banani. Te ba concert te beti na Paris wa Gloria bulukutu via sola mo kilo mono benge boye na tenga na lobika bon na kondi mayo bon na tu ready amisa bengisa yo au anniversaire na ngai okelia gâteau na bana quand même Bataclan azio aza mutu nanga mais concert wana ezaki le nabosa na kango te le 2 novembre le 2 novembre ngasko na botama le 1er novembre ouais siko anniversaire na ngai donc bana mtu basali la ngango po ngai ba anniversaire qu'est-ce que vous tombez les premiers concerts les deux mais ce que yo kasi na zalaki wa qu'est-ce bana ndem donc nazaki na Espagne bana babi ke no papa to kende kuna anniversaire na bana basala ngango so ba lobi pe ke no na parler o bazui basali ngana sala ngango te nga ba anniversaire na odie na ngoto wapi yango na pemi na nga soki na oboke koka ou na zui paini na tie manteka après aller donc na dame na nga na pemi na nga za murute ba sombela nga ba gâteau moko boye papi souffler papi Gloria tu peux souffler na ba coco bar ba papi donc souffler donc so donc ba joyeux anniversaire ba coco na ba petit fils
omonaka kutu nanu kutu donc ere comité ya ko souffler ba souffler déjà tu vois donc ngana pembaka nanga o mete ba comment pensa so ba bougie ngabia botika bango c'est bon donc ngai ba makambo wana ba cadeau donc ba cadeau bani donc mona pe ba koko pe ba sombeli o banini bon ba cadeau na bana et puis après bo pemi ngana yebi no lobby fona sala boyebo yebisi bango no ba non on reste là c'est la famille bon na kokende kuna ndengeni le temps to longa kuna to zonga na ozala fatigué donc na koyate na yabo na roboter na roboter nzoto eza nzoto na koyate c'est tout ozoma pour wana ezaki kala Noël, c'est Noël, concert, c'est concert, bonne année. C'est bonne année. Bah, donc, ouais. Donc, mais après, ma cambona, tout ça, on sous son amour tout. Ah, ok. Ouais. Même si l'année, le 14 février. Vous avez la fête, Nabino. Fête Nabiso, fête Nabiso, nga fête Nangé le 30 jours. Si, on anniversaire. Fête, il y a amour. Oh, papa, yo solo omi longo l'amour, yo changai. Mais kasi yo nazomona ne batena ah gloria bulukutu est-ce que ba commune na fête wala babike le 14 et ça fête ya dembo te ya ba mouré donc yo ça mouré souté yo ça mouré te ba momi on na ulula ba bazaka susu bien tu sais que ça ngai na tula na ngai o tula na tula bo basi ni ba bolinga ngasu li jo tula yo beso tula ta yo moko tula kaka eki esala biso mais so ba momi ba linginga basala mulongo na tala bo yo zala na droite kasi no ça c'est mikolo comme kasi ba ballon ozo sa ballon OK ba yana ba CV ba na CV ngai bo yo nani yo ngai bo na otala yo ngai bo yo zala na gauche c'est ni correct ouais bususu na ba yanga yo zala na droite musonga bi yote yo pe mana nukuna bon OK après na tuni conseiller mo ngabi bo yo moni bo nani ona ko bala penza za penza donc mukarame OK o te na moni ata momi moko atenga bi mengana luli wana bo te bango te to luka momi mususu yo za la problème OK so olinga jara bas moi ça rende olinga ba jara bas ndeni moi si golinga ye bazana ba condition te ezali motema te elo ni atira ko pa moi si moi si penza est-ce que na yebi makoloba moi si nga monaka comment elle est donc parole na ye donc ozo solo na ye ndenge ni azo solo là ouais avec aisance donc et puis esprit na ye kaka na oreva ngote écoute na ouais bino basi so mobali au so litoi ozo yoka litoi après ozo tala te des matoi ben oui il y a des matoi mais nga soko na koka soko tia litoi te poani donc kasi yo yebisanga ndeni na koko draguer momi po andima pa ngana yebisa yo mutala wana banzembo ebele wana bavanga wana bavanga etelema wana fumo bike no soki vanga ekoki te ozwi kaka te esprit ya tenue correct olati kaka otelemi kaka otala mere elamba ezali motema te musu ezaka elamba musu atiraka basi mwasi musuka ndenge amoni oyo boye eza kolinga mwasi ezali eza motema yo ozopesa motema yo mpo omoni motema oyo aye ndenge azozongisa yango apres omoni keno na ye na kokende na ye bien okuta mpe na basi oyo badesevra yo batika vuma na pota oui ezalaka ndeni mais séparation au divorce ezali feti te ok donc ezali soki nga naboyi momi akofashe akokoma na basusi soki momi mpe aboyi nga nakozala na susi donc ezali mwasi eza cohésion donc il faut ezala boye olobi boye alobi boye bokoswana na bino eza na problème te après donc ezangaka te yango babenga yango eza lokola sukali mungwa ya libala na bino sur le 14 wana eloko nini eza le 14 obeta namoni bafeti ya bamoure nga nalingaka yango te nabetaka yango te ok poani bato bakendaka tro bafeti wana bakendaka po batia balitoya
Ah, ok. Donc, il y a un zéla sur ton monde. Donc, yo moi si faut bimana mobali na yo. Ok. Mobali pe faut bimana moi si na ye. Au moins ba fête yango ezaka bato mususu au moins. Donc abimi ye moko. Ayebi kino fête ya ba muri. Ok. Akei na boule na ye lelo so batenga lito yi pinch. Na oboya te donc un temps. Donc ezana ba boule ebele ba fête wana. Ok. Na kenda ngo tenga. Ah. Pona soki na kei ponga bimaka na ba mère te. Donc oboya batyaoka. Bala ba ayeye moko. Ngana za esprit mo perso. Na bimi bomena za esprit. Même soki batenga litoyi kana ba toko causer. Mais ti na obima pe wana boya après au mona ngai te. Ouais, ezaka esprit ka. Ok. Baleki no mi bale bazo betela biso ba concert ya minene na ebite manda za camarade na yo to petit na yo. Manda chante par rapport à ba âge. Ah ouais, il y a un chanteur. Te na tuni par rapport à âge pona ba ndinga formuler phrase na nga za leki to aza master. Il y a master na ngai te. Aleki yaya. Donc il y a ça leki na ngai. Ah ok. Il y a zo betela biso concert. Shango grand frère na ye yende mutazala ki mutu na ngai. Aza ko betela nga déjà li solo ya manda. Ouais. Ah ok. Shango azaki na exotique na ye na Château Rouge quoi. Ok. Donc on a obenganga on a le keraye après sanga kino leki na nga ko ya boye boka binani yango manda nga ona manda ngabi manda wapi manda ya mobuta bite manda chanti wa wenge wa te ayep sanga udute ko ba wenge ayep sanga chanteur quoi. Ok. Que na njili ya boye boso tunika après direct. Ah ok. Donc il y a zo betela biso concert le 21 ah le 21 oyo. Il y a betela biso concert après tout un concert ya Ferrego là na Accor Arena tout un double stade de France ya Fally Ipupa. Stade de France on des et pelissimo to nyoso tozo mona. Pour la première fois en Congo. Bino betara ngote par rapport à la tournée n'a fait beaucoup. Stade de France to beta ngote. Ok. Alors maloba pona Zénith ba Palladium, Bercy, on a ba salle mususu il y a Paris belé. Alors le logo mona Fally Ipupa ba Accor Arena ba Ferrego là comme on appelle sous comme manda chante à côté sur la katikati ya calendrier wana message nyoko ba pona batona misato. Mais donc bazaba musicien bazana non. Bazana non et puis bon c'est des bons et puis je leur dis bravo et puis c'est tout hein. Na sepeli na mona kango mo na ba pona tala ba YouTube trop ba Facebook. Ouais na mona ngabia wa na mona kango. Na mona kango après bon na tali bonga bien oui c'est bon. Après c'est bon. C'est notre fierté quoi. Ok. Ouais c'est ça. Je les aime et puis bon yoka banzembo na bango. Peut-être bango comme so bayoka banzembo na biso te mais. Te bayoka Mais baloba rien bon on dit bayoka. Ouais bango tout basala bayoka kango. Te bayoka. Na yebi banzembo na bango to donc même na yebi banzembo tout te mais so misimo na o moko donc etam so mélodie ndenge ba yembi wana boya après. Na tinje moni sepelisa ko. Na ko lo bango nyoso awate. Te nyoso tout te mais nje moni sepelisa ko mo lo mo mukeka o sepelisa ko. Ya nini? Ya lisumu te na ebita nje moni sepelisa ko ya kilelo. Neti ngai vraiment nje ba kilelo. Ils belé te pona ka ta moko mibale hein. Ya lisumu te ngelo. So na tam se ko la jalousie. Te jalousie te wana ozobanga juna jana na. Ozobanga vialo bago ah oyebite ma bapeti wana. Zana na za tataleki na benga ki tataleki. Te tuni ga c'est pas son affaire là c'est moi qui parle. Na lobi question eza simple. Njembo ni oyo lingaka. Ebele oya bango wana. Kasi te moi mon côté ça la bien dit. Rien. Obite ka même sur travers vocal wana pe ozwa mwasi. Ah bon? Ben oui. Ya bango mungu ekangaka O kabelanga momi o te vérité na balabala. Ya lisumu te papa. Chéri kangelanga liputa mama. Wana na linga kiango po ezali premier album mwana boy na mona ba jour liboso na yoka kiango. Na bi affaire nini yo? Ko ba couleur nini yo? Ouais.
na mona ki wana linga ki yango après na taba nini mama nini liputa so nini yango ebi de papa kangela liputa yango so yeba te oya liputa wana mususu nini Mamado ni Yamado wa so Yamado Yamado wana wa na lela kango danser susu na oui na wana websona zana ba na linga kango mona so na vandibo ngaza na famille awa na mputu ya neti ba fête ka ya famille na okoma kuna bongo ba nièce batia yango wana bo mona na ba danse wana bo bon mona Mwana bombega Patrick Bombe te noko yaka to bina ngai petit ba danse wana petit bino to bina tala noko Yamado abi on dirait que mona na yebi même ata bo nani waze kwa ya za penza ngai kwa to zala to vanda na etro na mputu awa auti okufela pe petit frère na ye si namonaki yango yaza mwana ya tera izamera mwana matete wawa wana message watindela ye mes condoléances ok namonaki yango déjà na nini tokoya chance ko to oyebisa ngai donc après na fimbu donc wawa ye aza moto inspiration na bia gloria babiloko oyo ozoponana ata mwasi kolingo ndenge vraiment mwasi balingaka twamabeleka bibi obo pays d'amour bolingo bongo balingaka bongo ti bah oui nayebi yo kozala kolinga mwasi obinele ya mado ata yo moko vraiment mwasonga bamesu même ti lelo banzembo yango ebetaka boke na feti moko boye omona kama so boke na nganda moko boye omoni mpenza kino batie banzembo wana après omoni mpenza ke bayaya mpe ale bazobina badanse wana ozomona na ya fere tarapo nzembo yango bon elimonga mwa moke nalingaka so banzembo ne moko boye nalingaka banzembo na bango tu nalingaka yango mpo eza bamélodie na ndenge ayembi ndenge alambi mpenza donc nuance na ye tout moi j'adore comme ça donc après c'est tout nayebi nayokaka yango trop ok bon sikoyo kulutu Koffi Olomide azolite kaka sika to du jour ye aza amwana ya bamoloka ye aza petit ya bokula ozomwana donc tolingaka ye epuis aza bon compositeur écriture na ye donc mpo ntango osali nzembo fo komaka écriture na ye donc il a de belles phrases na mélodie ntango asalaka bongo epuis bon donc nalingaka yango trop banzembo na ye banzembo ebele ok merci beaucoup tokomokenda biso na suka vraiment bambote na tout le monde oyo akuta na émission oyo vraiment kopartage kosabone yango nde esalaka toyela bino bamatière lisusu alors Gloria Bulukutu tozela lisanga ya vive la musique bosangana kaka jour ya 10e anniversaire ya Vieux Bokul tozela yango après nayebi nanu te mais toza na studio tozosala non hormis nzembo en fait hormis nzembo ndenge eza bosangani nango mpo omoni papa yomba ye moko ayemba yango alobi fete donc matanga mpona bango oyo bayaki mpona bango matanga esili donc esila bakundi mpona bango evide mais biso esila te ovanda boye omona ata mosu na telefone yo okanisa ye uru te journal ngo koloba makambo ya bokulu mona babengi yo motu moko motu na yo ndenge nini nazoyoka nzembo ya lenkuru nzembo wana ndenge ayemba botala kaka donc presque tous les jours baobenga yo kaka wawa te baevre ezali na bavideo ezali après omona moto moko abengi yo aexplike yo otala kutu ozoyoka yo ebi wawe na oyoka ozomona après bon c'est ça donc matanga bon esila mpona bato mosusu mais biso esila nango te donc ezaka lokola ndeni bo sikoyo tokosala so matanga yango
Non, à vous proposant. Ok. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci de répondre à l'invitation à Bisso. Aux émissions de Liboso, il y a 2026. Merci tout le monde dans la Camille. Avant Saint-Valentin, toi après Saint-Valentin. Toujours à Saint-Valentin, tout le monde dans la journée. So lingi tout dans la journée. Naye. Ok, merci beaucoup. Bambote na bato ba Hollanda yo, bambote na public na yo, ouais. Bon. Moi message sur les amis. Sikoyo na pesina ba grand salam na Roby les pionniers. Ok. Vintage. Donc na titre na accompagné yo, on a sali featuring les acheteurs. Et puis bon Raoul Bilala, Rocco Masala, Sec Senghor, donc les valables, Sec Senghor, les valables Sec Senghor. Voilà, ok. Et puis Fumu Thomas, Namo, et puis Vieux Galé, les Damblers Nambinza, et puis bon, bah ça trop. Ça trop, baso baranzimbo, hein? Baso baranzimbo pour akota bien. Ah. C'est un temps où l'homme ya Santa Ro. Toi ma belle africaine, au bel pays d'amour. T'es ngana na pensionné. Mais oyembi bien. T'es na oyemba bien t'es Gloria. Ah bon. Oyembi bien ngana. Na sepeli nengo yembi wana bo yembi ekoki. Ke mesela ngate lo moko Gloria. Bano mo sepeli singate. Mo se mandefu. Moi c'est amandefu lokola yo babote ya ba bébé ye. Nalela yo mingi ye. Naluli yo Dede yaka otala yo bimata témoin. Namoni mwasi moko kombo na ye o dembo wemo mwasi ya mandefu lokola bébé babote. Merci beaucoup Gloria. Ça fulanga ras. Te kasi etikali morote Gloria. Non zera nini Santa. Sous une belle africaine, l'amour ekoki. Ukulozala popo nini? Mutoko tomana pichi, Les 14 za kabitana na kangada banzembo. Alingaka na yokeleo, Santa nanga kiminga bolingo. Alingaka na yokeleo. Yamwana Santa. Esili. Merci beaucoup. Mais soki na yembi nyonso donc Ok, merci. Tozaki boko na Gloria Buluku Tutukadio. Inda zaki invité na biso ya émission à lelo. Donc, bon consommer toujours vérité na balabala. Bon, vous allez dessus. Merci na Arnold Vouma, Pixel Illimité. Merci na Oxy de la République, Balian Koba Balimbana na Poso. Et ça là qui bongo émission na bino ya vérité na balabala, lokuta na chambre. Bon s'abonner, bon partager, bon commenter. Bambote na sénateur Beke, bambote na l'international Dona Yoyo. Pourquoi pas à Dédé Samba, Champagne Delix. Lokuta li bongo pour na embalasima vraiment. Merci. Arnold Vouma.